Mino ekangami akomi na basini nga nandenge ni nakuti petite sœur ne Chantal azawaranga Chantal toki hôpital simzela toko toko makuna tokoti na kat alali kaka boye alali semeke na ye mama ya po papa Wemba cousin na biso basalela eloko teti lelo bongo ye mutazaki na théâtre basalela nini basi ba mitema na bango kanzamba simba o bakoyi ko sala basali papa Wemba aza cousin na biso o wana azalaki mwana ya mama na biso basalela eloko te bongo billet théâtre basala go ba osala basi nzambe ka simba mitema na bango soki ba ko honorer gloire à Dieu soki ba honorer te mais biso to ko honorer parce que zanzana na baki jaki Zambi 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 Nazumo ndanga olobate ya na ngana minute oyo na yebite ba suba zo bana ta attention na sabo ya ezo de kera ngana soko kate ya na minute oyo sona bina zama na muna kosi yo donc na déjà na ba théâtre na bango ezaki na ba leçon à tirer na kati ba leçon de morale et ça ba biso bando pekisa biso na théâtre te bando tina biso na dota théâtre pour ba leçon pena à tirer ezaki là dedans donc baza pa bato baza ba icône ya monde à théâtre donc souvenir na zana encore yangwana et puis à garda beauté na extérieur na intérieur si les lobos même à disparaître mais tu vas sentir que maman mais même quand on motivé ngai asala non ça poser ça donc asa maman bolingo c'est ça maman bien ça là donc beaucoup de regrets donc on n'a pas se mêler envers maman na maman ça bien bien pourquoi maman na pays maman a botiso maman au babani histoire à théâtre na moi ba maman pembe na oka pasi Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. On a bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Mino ekangami akomi na basini nga nandenge ni nakuti petite sœur ne Chantal azawaranga Chantal toki hôpital simzela toko makuna tokoti na kat alali kaka boye alali semeke na ye mama ya bana na yo na bokola ka alali bango alali ya nzoto jaki atalinga nini ate kaka boye azoloba te minu ekangami donc parti oyo nyonso eso salate donc moyen te atoki po baluka kuta chata kingo bo moyen te kingo etika ka boye ngabi me finalement ngala komaki ba 10h wana mobana epe papa zo kota na ba bureau na bango wana amindingi nini muto yake bandakala to vandi 12h bana ba benga mama cameraman na ye nani journaliste ye émission asalinga sine alobi makambo za kusala sina comprendre tel wana zaki na kaye na bik na bimisi kaye na bik na pesi akomi alobi kende mbangu na répétition au surveiller nini na l'émission au surveiller bana wana na bisenga bi bon na kei ce que émission sili ngana zo zongela yo na ye
ne pas ya bana bokungu azawana to vanda ki émission eleki nazala ki ka tranquille motema nanga ezobeta nefsi bango abina zongi na comme l'hôpital to kutana ma petite sœur ne mi balé na ni maman ni na mususu wana teyo Mama zawa, balongo les places tika ki biso akoti na kati kuna mais esko kende tout droit boye bazana mabi pendo zawa. Na kena kutile kene musu Chantal to kende kina na tongo na mabi pendo. Azawa azana kati kuna. Tisi ko ba traité azui eloko te. Azui eloko te ngala koma ki kuna ba 10h. Ti na yeko zonga après ba émission ya bana na yeko zonga ba 16h. Eloko te. Lekine kutu Chantal me koma boko pesa tatonga te. To mone suite azana kati. Mama bipendo ye bakoti na papa sala ki nyonso para okuta ba docteur ba sala ordonnance quand même abake basombi bakisi tango basombi bakisi esili bakoti nango na kato komi déjà 17h to bimina mama bipendo na papa ngabo papa biso to zongi papa bonga pe nazo bima to zonga lekine Chantal atikale bon to zongi ngana ko yakaka lobi na poko po na mekana na ko sala ba makambo ngana osala ndeko longwa to longwa ki wana papa zongi na mama bipendo na mobali na ye baleki ngana zongi ndako na 22h na bengi mobali na ye papa boni kuna abima beya moi changement mukie kaka ngabi nzamba ko sala nalali bien te motema na ngai sa bien te tongo etani lelo na 6h na bandi ko benga mobali na ye téléphone so sonné azo yambate na bengele ki na alala kuna e sonné yambite na mi 26 na mabele na bandole bana balobi mais yo zo benga ba répondre te mbala mo bandole la ngabite na zo sentir bien te na nzoto na ngai comment batmi bale balali kuna bango mi bale ba téléphone so sonné ba o yambate na vandi muke leki na rappelenga abi mabia na zaki na douche na zako sokola ngabi OK bon lali ndenge ni c'est un souvenir de c'est mana ye ba 21 ba 21 mo de kuto yibana 21 mo de 2000 21 maman pina oyebi mavinga parmi bango tunde bazalaka maman daka proche na biso za maman Chako et maman Chako adaka génération maman Chako atango na bande théâtre lelo soki approché ya c'est maman la fameuse groupe nanga nako jouer ta d'étape maman Chako loya et maman Chako ndako na notika mona bata théâtre tout nako banda théâtre lelo notika mona ya retourner c'est maman moko arrive bien na biso ya kosala te ça na passe c'est un truc ya mabwe mtakufi on s'en est évité docteur wana a évité la docteur non plus voilà comment vous chetini to pedra mukura bwa so va école azali ko supporter biso na ba bêtise nyonso azali pe ko donc ko gangela biso en tant que maman na modèle nyonso wana na koyiko lobeloko musu na biso nyonso ezala botami na papa ezala botami na mama azaki na injustice te ata bakabeli eloko okovanda bwa bengi yo yakozwa na zana ndamwa loso yakozwa bapesa biso madeso yakozwa a partager na nyonso biso no sotu to lia biso sotu to lata biso ba musu afutela biso ba classe mais loko na souvenir na munene o etikelinga lokola na bana ko yebisa nzambe ko décevoir ngati. Mais Dieu a permis ezala bongo. Ce qui le longa na yebi ko sambela, c'est ma sœur. Yaya nanga mutabana ko memanga. Na bandi nazalaki na ba 5e primaire amema l'air wana to sambela na ba catholique. Yem tabana mema biso na collège Boboto. Tozaki na Saint Paul. Ba collège Boboto ba récollection ya Jacques tabana mema biso. Mais na kokola na yebi tenga yeko lemba mama sambela. Sokinga na yebi le lonzambe, c'est ma sœur. Pe akoya ko yebiso ata okenete Chantal omoni na yoki boye oko kenete nga yaya na ngamta lakisanga kusambela nanda kuna biso batu bazaki mafuna usambe mais nga soko na keita ko betanga mukolo na zoti première communion nanga ye mutabongisa kanga azikisanga kutine longia abio moni atie elembo nanga leba ya kotie mafuta soki essence soki ya suko batiaka wana po okanisa nga isiko awa ma grande sœur. Et là, on a le grand souvenir. Tu as évité ce que tu as maman mususu ndenge wana. Tu as tout fait la dernièrement, tu as dit que c'est qui on a passe na mois de février. Si ko ye li passe musu atikala ki na mois de juin. Boyo ka passe yo tozana. Tozana vraiment passe. Ko bango mi balende bango ma passe.
sikoyo ye mutazaki pe mutatikali mama na biso na bayaya nyonso ye mutatikali mama tozaki koyoka pasité po ezaki ye mais sikoyo lelo azate toyebi te soki tokotika mamaki. Après une grande service au Sali na pays en tant qu'artiste et comédienne, aux osenga na gouvernement topé ba comédien nini po na disparition ya Mama Chaka. Nazan eloko olobate. Po Papa Wemba cousin na biso. Basalela eloko teti lelo. Bongo ye, mutazaki na théâtre ba salela nini. Basi ba mitema na bango kanzamba simba. O ba koyi ko sala basali. Papa Wemba aza cousin na biso. O wana azalaki mwana ya mama na biso. Basalela eloko te. Bongo billet théâtre. Zambi. 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 Ah, Kolo. Jacques asali nini? Jacques asali nini? Nzambe na ngai. Jacques asali nini? Kolo nganga. Nakomi hôpital lobby. Bazo compliqué nganga. Bazo compliqué nga pona ni. Bolo bananga kaka soki likambo. Ote kitana se. Bata ba fiche bazo kitana se awa bato ya Covid ngabia bon. Merci. Fallait vous expliquer nga boy. Nake. Na baluki na moni bipendo ngabi. Oh, misu. Oyeba kondisa misu. Oh. Ndenge nini wana? Oh yakana nake. Bokilo na ngaboni ngabi malamu. Bongo siko ndenge nini? Yo yeba kondisa misu mobali ya ebite. Alobi kaka bongo. Jacques azali ngabi. Ah, tikolo baboye ko bipendo. Ah. Abi Jacques azali awa. Ngai bon ça va? Toke ndena na tala bongo na ya kolanda docteur après. Toke. Ti pharmacie tozu bakisi tozongi toke pa bipelo. Et pas ya chao. Baboyi tokota. Tokota te pona nini? O bokota te bozaka libanda. Ah. O aweza kaka boye ça va? To va ina biso libanda. Mobali na koti na bakisi biso totikali wana na libanda isika totikali na moni kaka mukete ser na bimi mobali na epa bimi balobi ke tokei mobali abi na kenda kuna kendo bongisa babiloko mususu pona yeba kozonga awo ndeko ne wana so abimi alobi na ke koluka na récupérer babiloko mususu pona na koya na ba 19h siko semeki ne to ala kine alobi bon ngana kokende soki yo ye to vandi kaka wana ngabi siko malade yango ya mbala kato ememi Jacques boy akomolobo kutu ndenge aza wana oyo nyonso yo etiboy akangami boy azokoka te minu ekangami moyen loba ezate elobeline kaka ezali na se pona nini bongo atangi ke azalaki awa balongolaki minu misato wana balongolaki atangi pe na kombo docteur alongolaki yango bongo siko eza ndenge nini to comprendre te loka docteur akomelaki kisi alobi ke azela alala awa lobi batala soki ndenge nini bongo bayeba soki bako changer kisi soki bako sala nini Jacques eza nini yango tovandi na semeki na eti na ebisenga bite na kena nokokuta na docteur na ngai soki na sisi na docteur na ngai na koya awa vana zonga ndako na kipe pa docteur na ngai na silisi na ye wana ndenge nini ote na vandi kaka wa eloko te ngabi eloko te bando tikali eloko te tovandi l'air moko na ebisenga bi mama pardon na longwaki musala na yembala moko awa na lelo kote na yoki nzala makasi na duka na zwikisi na zonga ndaku na luka na lia lobi na tongo na kobenga yu na yeba soki ndenge nini abia likambo te
lobi na tongo kaka ba pareil na ye ezali pa na nganga bisava na zongi kozonga na zongi na ndako na kominga pe lokwa na kinanga pe bien te na lembi na nga kaka na tongo na lobaki na kobenga ye na bosani l'air moko ngabi bongo siko ndenge nini boy ngabi atika na lia na mapa bongo na benga na zui mapa na bandi kolia to na bandi olia mapa telefone sonné na zui telefone ngabi mokonzi nanga mutabengi nga bien nani o to monika numero to yebite ngabi te bo pesanga na yambi ko yamba na yambi ne okakaka mutazolo bateler moko no ka Polina ngabi nani wana Masamba ngabi Masamba boni bien nga bien lobia yo bien malamu nga bien te ngabi yo bien te pona nini Jackie ngabi Jackie asali nini Jackie ngabi tika na ba blague ko Jackie asali nini Jackie atiki biso ngabi na gangi ngabi Masamba omoni kaka lobi na yo sala nyonso na tongo kome pa Jackie na hôpital Jackie ana ndako ta za na hôpital Jackie azate dona leli na bengi baboka na luka na benga basuke ba numero ekokate na luka na benga baninga mususu mega ezate ngabi bongo siko na sani ngabi bon nakende nanu kuna bongo na bakisa mega na benga bango ya wana na ekoya na ekomona penza ke oui ya solo Jackie atiki biso Jackie azasu na biso te Nzambe mbula nini bandeko to bandina ba Jackie to bana mike Jackie na groupe Mangobo nga na groupe Nzoi tozo sangana na bango ko jouer c'est bon merci maman zabenanga courage toute personne est mortelle tu resteras immortel nous a quitté très tôt notre besoin n'est pas fini tu nous as quitté très enfant nous t'oublierons à jamais adieu maya misonanga yango ekoma bilei ntango nyonso kolela yawe yokanga mawa yawe angusa binzuli nanga okolaka moto te moto ya motuya osikolongola yango biso tolelio yo pema na kimia okolaka moto te moto ya motuya osikolongola moponaka fami to ekolo te liwa oteki biso na pasi na mitima biso toleli yo pema na kimia ye pema na kimia ye liwa oponaka moto te moto ya motuya
Quand j'ai publié, on ne peut pas le faire, on va le prendre. Assis. Toka kata ukikata na voiture. Tana tre mona biso. Balongola les 3 minutes. Balongola les 3 minutes, ça fait moins un mois ou 3 semaines. Le cas est fait, déjà que la Non, le bac qui est loué, c'est le quoi passe parce que vous perdre. Dès que le bac l'artiste ne meurt jamais. Ouais. Mais na boye tout le monde est soutenu, tout le monde a qu'à œuvre là.
donc eza sango moko oyo ebouleverse mitema ya bato ebele epesi mpe pasi me tokoloba nini eza volonté ya nzambe tolobi kaka merci na mokeli oyo apesaki mpe arécupéré donc c'est ça oyo akufi aza idole ya bato ebele aza baoba na monde ya art ya Jackie oyo tobenga ya Jackie mama Chako abandi théâtre biso bamisusu ya misusu kutu oyebi te okobotama misusu obotami oza nanu bebe ya banda mosala oyo donc faut tolela ye avec beaucoup de respect avec beaucoup d'honneur parce que a mérité yango en tout cas ya Jackie a mérité aza vraiment moto oyo il faut tolela ye avec beaucoup de respect soki moto akoya na biloba loba to nini c'est son problème nga mpo na nga en tout cas ya Jackie faut nalela avec respect bebe parce que aza mama oyo ntango na ye nzonzi apesanga chance so place nazobeta mabe ayebisinga te keye nango boye donc avec beaucoup de respect faut nalela ye donc mutu na mutu aza na ndenge na ye mpo nga na koédike mutu te parce que mutu azwa rééducation mpa na bango mais au moins nga nayebi ke faut nalela ye Jackie avec beaucoup de respect yango bakisi eza te eza kaka ke non toza na moma ya matanga tozokutana mpo tolela yaya na biso mama na biso donc artiste oyo ayebaki te na oyo ayebi tozosangana awa na ville du stade place azalaka donc toya topesa ye bahonneur na ye ya suka ate esika akei acomprendre ke non mosala asalaki ezalaki vraiment mwana ofona meme boye mwana ofona asala boye donc mabika moke me mama aza a trop cher en tout cas mama Chako apesi biso pasi alelisi biso totie siko espatake mibali yango monike on est là toujours banda tongo ti siko na soir oyo kozaka parce que na bolingo mama alakisaka biso yango on est toujours mama tiki biso me aza kati ya mitema na biso na baconseil na ye na ebelebele oyo azalaka na biso ouais nazwaki sango sango na groupe ya bomoko namoni bakomi nameko benga président Shoga natuni ah oui et vrai nazwa kotepa na yo sikoyo bon et ça là bien te nalelaki mère bimisanga misonga mpo alelaka pasi donc l'air mère bimisanga miso asendeki non mama atiki biso donc tokufeli mama oza trop cher na biso kebana ndenge nini tokozala bango bandaka monde yango bayebi kokota boye kosala boye kozala boye mingi alesanga ndenge ozalaka no kaka zala na oka bongo bango nde baoriente yo balakisa oke nzelo ya bien nzelo ya mabe en tout cas baconseil bele et puis même kuna tournage eza des fois tourne na mama nayebaka na tournage ya Alpha Bokole eza titre babosa titre mère apesaka conseil parce que na ojoué na bandaki kokatana mais mère mokano motive ngai asala non za posé za boye donc aza mama ya bolingo eza mama bien ezala donc beaucoup de regrets donc on n'a pas sebele envers maman na maman aza bien bien te pourquoi maman na pays maman a beaucoup so maman o babani histoire théâtre na moi ba maman pembela o kapasi na moi ba maman belé ba maman libélé ba o kapasi na ba maman bolingo donc na morgue na profiter ba maman bi pendu na profiter ba bimi na suka to bimisi bango na pasi donc passe ça on comme les biso na répétition to comme na rep na discipliné bactère phénomène à côté nata na Facebook mama Chaka kufi na benga shoga wa kufi ya sabe na pose pas bête to benga ba to ba confiner passe ça et puis na ba fanatique mais ça ils a courage na ba fan na famille na d'artiste tobota mwa tokolaka apo kufi soki eza liwanza meme tasenga kendaki epema na kimia nzambe azwa lokumu biso totikali ta tomonaka makambo ya boye moto ozalaki na kei eteyaka biso koteya mayaka atike fo kende prai ntango mwa ja boye ekomi teya deja c'est ça
Comité a déjà pour tu na somo ndenge kolobate na somo ndenge kolobate ya yana ngana minute na yebite ba suba zo bana ta attention na sabo ya ezole kelanga na soko kati ya na minute sino bina zama na muna kosi yo donc na zana choc mo ko sakana te pona mère de mère maman sangisaka bato maman gentil maman mona ka nozo signature mutono maman ayebi ke nyose banda ko sala mabanda na Jésus Christ donc so amona ngolo le pona ye et ça le côté le ratika biso ka bo pona lino zute balongoli e trouba lino misa to balongola ki tango aye ayoki lokola crampe azongi yaya na hôpital po balongola ki mini po ba traiter ye donc po ba simba ye ba yamba ye fo ba tuna nanu ba benga nanu ba pesa 8 ton non yaya banda 8h 16h moto asimba mite telo muta komedele ya ezobekela ngana sokati ndeko nanga wana za camarade te aza yaya te na zoloba soki bandeko ne bazolonda bayebi ke na zoloba ya solo wana za yaya na ngai famille na nga ngana longa muta bandu na koma na mutetera nakendaka mama bala na ma famille donc nyonso famille esala ngana yebi bayana bango baya Johnny yana bango masa ministre naloba nani naloba Teo naloba ni naloba mama Sakiro Chantal to naloba ni bana to bakoko donc ba nyeng na zo ko bayebi keno yana bisatika na show mama Shaka ko singai mama Shaka ko singai na zo ni mate ya na zo mona ngo eza lokolo ndire eza le premier avril na mo lokolo le premier avril Yesu Masia ba ko singai po ba lo beza poisson d'avril na zo ni mate ya non ni mate ndeko nanga soki na lobi ke na za bien na kosio na za bien te ndongo zo mona nga awa mama sanga oyo eyeni ngata malade to zalaki na mardi ayebi singaboy nazo préparer pièce moko boy na kotia yo femme d'affaires mais suka nango bila liboma na ningo sala nga liboma ya kitoko ndenge oyo salaka epa ya major bisadidi ndenge salaka na ngabi na kosala ngo kutu plus koleka wana pona yo ya yo asangisaka bato tovanda bisoka bien bina nga ekosala panique ekoningisa mboka bato bakotonda yaya nayebaki te bato bakotonda nzoka mpona boye alobi na ngai nazozongisa groupe boya ebele po il faut nasangisa bino nyonso to boya awa bokomsa bokoyeba valeur na ngai ngabi ayo oza na valeur banda kala lelo yaya navanda esinga bibon merci rote sikoyo lelo sango nayoki yango ndenge nini nautaki epai ya kotala camarade moko abandaki kobela yasha nakokuta azoprie nga pto nazonga bona nakutaki na mwana ya nanga grand frère na ngai Jean Kibonge Gina nakutaki na Gina isanga yaya ese mama Shaka akufi na talaka na nzela ngabi noyoka motema mbango erokisenga kak ngabi mamni nozobisanga abinanga nga na kisasa nayoki te me ye mutu apoto bayoki abi camarade na nga aza na poto mutu abengi nga namoni ye asali bastati abiblie alobi mama Shaka akufi nga mpe nayoki te aparei natiki na ndako nakoma na ndako mpo nayeba ntanso bakoki kobenga me nayebi makambo wana te ntango nakomi na lopango nafungoli porte donc sikoyo motema bâtiment deke ezobeta kakakakakaka na bandi sikoyo ya mbangu na ye nga mpe jina kooloba bondeni natuni bana bona alobi botya mbala moko RTNC botya nini alobi nanga mpona nini nga bayebisika mama Shaka akufi mbala moko courant ke ye na kati ya ngambo epa ya général Gisempia nani nayeba soki ndenge nini mbala moko mwana ngai ya mwasi ya paster Nathalie Makwiza Peter Kuluman alobi na ngai te ya zela natala atali boye amoni mete apiblie yango mama jekeme osali nga bopwani ni yaya na nga conseiller yaya osali bopwani abi na ngai yaya yaka kozala paniki te vanda asambeli mpo na ngai alobi ya pardon na ningo bato mosusu bakufa mpo na panike ya namba mo masuba ebiminga nayi masuba ebiminga nga binzambe esango mabe navanda mwana nga mosusu ya mwasi oyo alanda paster Sandine Makwiza mpe abi na nga te abenga nano nga bona benga paster président Lombe nabenga président Lombe ezosoni azoyamba te bamona benga makalunga mamalunga makambo na moni na Facebook eza ya solo tala kutala binanga
eza solo ndenge tozali awa tozondo tia na morgue abina ma yazo naso na ye na komi na ye taso na ye awa nazomona ngo lokola bato bazokosanga lokola na ndoto ya Jackie a promettre ngai alobi pièce ezosila lokola toza lelo mardi mercredi na osa tourna soko esili yo ozobanda pièce wana nga biya nazanga disponible soko benga na koya azoseka nga alobi na nga me bino bakufeli ebele boye osisi bato na kolia nga nga mpe na yebisa ya mpona asala succès ndenge yo ndenge moko oyo nanga oboma vie Johnny obomi na obandi koseka ya na kata telefone ashikosani nga surprise obaki na kosala yo surprise kosala yango alobaki nango komona bato ndenge bakosepela bakotonda ebele bakozala ebele nzokande bato ebele yango oyo yaya nazoyeba te nanga mpona nini ka mpona lino yaya moto ayepai na bino o bino mo bopesa ye aza ye ya droit mpo batraite il faut babengaka lisusu babenga lisusu nani mpo moto bakobenga ye moto apesi biso bakarte ifaye tokende bango bayamba biso moto akopi 16h bayambi ye te ata bino moko yaya na nga ata yo moko ezalaka est-ce eza malamu likambo bango basali baboyi moto soki omemaki ata na mama ye soki omemaki na privé ta mosala nga azala na ye nde akufi te me manga moto akoyamba ye soin ezali te ata premier ya soin ya pambo ezalaka te na bopitele tomonaka so bambi moto ata premier soin bazongisa mai atanta famille eyaka mpo basala nyonso bapesa komobenga ngai mukala mpo lokola azalaki mpesi nta kozala azala nanga tala mukala mama shako nga mama shako nga nasa mukala nakobeta bango naye koyebisa babina ngai yaya kasi mukala mutaliaka mukala yebaka bato mukala aza secrétaire soki oza secrétaire nanga vanda naokimia yaya nakimia mpona mama shako na ngai nazoyeba te naloba nini nasala nini mama shako akosi ngai mama shako aza mabe akosi ngai alobi na ngai nazozongisa groupe bino nyonso batakana na mama loleno boya bokomona ndenge kozala bato bakozala ebele bokosepela bokoyeba valeur na ngai ndenge ezalaki yaya tala ndenge totondi awa matonge oswe na evende sat etondi plein mpo kaka bato bayeba valeur na ye bisoka banda kolobela biso na langage moko boye biso ozalaki na discernement te papa na ngai nayebi te naloba lisusu nini mama oyo asangisaka alingaka problème te soki ayoki yo na moto moko boza na rankine akobenga yo bosolola bosisa boyokani bokomi bien oyoka tika bopesa otole apesi otole ana kolinga te tonda benge mare de mare jack e mare eshako jala na ngai yaya abomi ngai wana mwana mama na nga azoletisa na mama na nga aosalela mama na nga makambo nyonso oyoka mama zwa opesa mama nde na wana mpe napesi mama shako asalinga mabe shako atikinga na pasi oyo yaya nazokoka te nayebi te nasala nini ngai lolendo nasala nini yaya nazokoka kutu kovivre ani te nazokoka te namona teo namona chantal nazomona soki namoni bango ndire motema na ngai soki nasala soki eloko nini yaya na ngai mama shako mama ya bana yaya moto akoso te mama ya bana mama oyo aboya rankine mama oyo alingaka bato nyonso bazala na kimia ata bafingabi oyo yesu bafingaka ye te onso bafingi omona pasi soki nzambe ye moko bafingi ye akombe fui forte yo bakovanda oyoka mpe oyoki kimia na motema akoloba noma makimia yaya na ngai oyo na ngai naloba yaye yango wana nayebi te soki eza na eloko mosusu oyo la eloko na kobala boso na bafani omoni bafani na biso batikaka bilobaloba batika mpe koyokayoka balanda biso neti boye tosala mpa mama shako toleli mama shako tonia mabe ezali tolelaka bato na biso bien kimia tosalaka oyo esengeli ekoka motu aza alinga asoutenir biso asala nini asoutenir biso aide biso tokundi motu na biso bien ezalaka kaka bongo na bafamille oyo bokundi motu bouti cimetière bokendaka kofanda na banganda bokofanda place tel bode bomeli bosani bopanzani soki bolobaki informe nga nandimi te nga na kolatela mama shako informe te ata ndenge nini atela ifone te eloko na kosenga na baartiste toyebi toza blesse moto ozala kimia balobaka mingi mpo na biso mais oyo balobaka eza o biso tosalaka te toya na susi ya mama na biso aza baoba akufi mama na biso mpenza ozobanda biso bien toza na bolingo na ye toya na pasi oyo toyokanaki tosala na koyeki koloba yango te tosala yango tobongisa place tokolela ye tovanda nyonso na kimia
bafani na biso oyo amonika koki kosoutenir biso baza na numéro toza na baprésident na biso toza na président monsieur Lombe toza na président na Masumu baza na banuméro oyo aza na numéro na nga oyo aza na numéro artiste moko abengi soutien aningi kosoutenir asani asoutenir biso me balobaloba te batika bilobaloba bafanda kimia mpo biso oyo bango bakanisaka biso toza yango te biso toza mpenza na boyokani na biso ndenge bomama akufi mais lelo soki olobi ozwa awa na matonge ye aza mwana ya matonge afai na koya oswe na avin de stade donc ndenge ezali awa eza deja indonde na babar na lopango tofandi te donc toleli mama na biso na kimia na bolingo ndeko aningi kosute biso na musika to na pene asoutenir biso basina baprésident ya banuméro ya président Lombe ya Masumu ya ndeko moko songola artiste ya mwasi to mobali to yanga sunga ekosala nini ekokoma tokozanga te kopesa yo merci po mashako ayebanaki eza na Londres eyana se mabi ayebi na mashako bien azalaki na ye soki akunda ye na kimia na bolingo nyonso ndeko nyonso eza na France bazali wapi na Europe na Amérique na Asie na Océanie même na Afrique oyo même na Congo na biso bazali basoutenir mama chaque basoutenir biso tolobi teke tozangi tokoki kokunda te tokunda ye na bien mais lisungi esalaka nini esalaka kaka bien na bafani na ye oyo balingaki ye na pene mpe na mosika nde eloko na ye nasenga yango wana mpe biso tofanda na kimia tosengi mpe na leta na biso toyebi toza na moma couvre-feu mais batala babungisi nani moto lokola mama chaque awa moto amoke te na Congo na biso na province na biso ya ville ya Kinshasa aza moto ayebani bafani bakoya baartiste baza ebele tokoya tokolinga te totika matanga mama na biso na motu moko tokolela na biso tosenga mpa général Kasongo ayoka na biso mawa atika biso tolela mama na biso tovanda tolele tokunda ye na kimia noso tokungi tokopanzala na biso mais bapesa biso temps batika biso toyebi tona moma moko ya couvre-feu ya 3e vague na biso ya covid-19 mais moto na moto azo respecte na ye babarriere na biso mais bapesa biso temps ya malamu mpo tolela mama na biso eloko na ngai naloba kaka yango wana. Merci beaucoup maman. Merci na 5 peu merci pa na bino nzamba pambola bino nandimaki yango te parce que nde bayebiselinga yango na ntongo ya lelo nazalaki obima efale nasala makambo boye kaka etali makambo ya mosala na biso naka na bajimo na groupe na nga et puis parmi bajimo wana moko abengi abel abengi po bapase ngai tosola nayoka oyebisangaki o mama Chako akufi na biso yo bêtise ni oyebisanga yo do yo bengaka juste po oyebisanga mambo ya o mama Chako akufi est-ce que mama Chako akufi ya solo na ndeni comment donc nandimaki yango déjà te mais après kotala pendant une journée et déroulé tina ndenge tokomi na pokwa boye na ye koaffirmer que oui mère atiki biso vraiment eloko ya koloba ya grave ezali te parce que biso nyonso toyebi ke liwa akanela tout le monde ozala na mboka nini ozala wapi ozala nani osalaka nini ozala riche ou pauvre liwa akanela tout le monde déjà place wana ezo affaiblir nga déjà koloba ebele mpona mambo etali liwa koévolue eza kaka ke tobongisa kaka nde après baliwa na biso balobi na biso après liwa vie mosusu ezela biso vie yango siko bapreparaka yango ndenge tozali boye donc nde toza vivant awa tovivre na se ya mokili oyo nde fo toprépare yango eloko nga nakoki kointerpele bandeko na nga oyo biso totikali toza bavivant yango wana mpo mère na biso mama Chako na biso icône ya cop oyo aoyoka biso lisusu te mais na interpellé ka bandeko oyo toza wa vivant oyo baza na baoccidentaux bao bazali na mboka na biso et voilà donc c'est un peu ça to préparer kaka après baliwa na biso voilà préparer après baliwa na bino oyebi ke lelo ekoma soka artiste akufi trop de problèmes comment balobaki basalaki omonaki tala eza nanga mo artiste tala mo eza nanga mo fanatique tout ça message noko pesa na artiste message noko pesa na fanatique bato nyonso balingaka mama Chako balingaka bino bata théâtre tout ça
message nakopesa bango lelo. Ok, moni mutu oyo akufi toyebaki ye biso nyonso na monde artistique mutu akobosana mama Shako ate ya kolobaki mama azalaki mutu ya kimia ayaki mutu ya makelele te mutu ya mbutu te tomonaka na matanga soki eza ebembe ya koluna fo bamashete ebima na dei wana soki ndumba tokomona bafi baokata babilamba tomona so comprendre do oyo osalaki elandi yo voilà après liwana yo est-ce que neti mama Shako boye mutu ya kimia après liwana ye photo vivre kimia oto senga yango wana kimia ebila biso toza vraiment na kimia liwa ya mutu tozalaki na ye tosololaki na ya teyaki biso après yango faut toluka toteya mande voilà au lieu na place ya recréer ba makelele parce que il y aura des mésattentes qu'on se le dise on a tout caché tout voilé ba fasté on se le dise il y aura des ceci cela balobaki basalaki bazongisaki mais na osenga na biso bandeko oyo mama apesaki biso pendant qu'il azaki en vie et continuer après liwana ye voilà kimi wana ezala vraiment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mama Shako hommage na ye vraiment. Ok, ça va. Christian. Oh, par contre, bon Dieu. Chaque jour, nous avons des commandes. Non, maman Zalokola, alors exemple monene ya monde théâtral, monde artistique. Ala pena par exemple à suivre muta umeli na carrière bongo umeli na notoriété na kilo. Donc ça pour ça là temps mais après na ba âge mobo ya commission aventurière. Mais ya garda qui kombo na ena valeur wana ya art et azaki pena exemple ya Hollanda. Ya moni biso ata na monde artistique to la to yokolela na famille elongo na famille artistique na. Merci beaucoup. Ko azalo la donc souvenir naza nango ngana ndota la ba théâtre et RTNC naza maman za nous la beauté physique aipe na bonté pesu ya mutema po muta umela bongo aumela na kombo na bongo seke nzamba lingi seka na mo bonzambe na kati na président relation nini oyo garder pour na maman tena na relation te mais baza parmi bato ba umisi kombo ya théâtre na mboka. Merci beaucoup. Merci. Non, ngai déjà naza bango so bomoni ngai c'est que naza déjà emblème ezolakisa ke ba musicien ba reconnaître ba comédienne le roi bande ko na bango. Donc naza artiste à représenter bango quoi. Message il y a paix aux autres annoncés dans la famille biologique, dans la famille au bazaki na ngambo ya Msano en tant qu'artiste. Ah ouais, en tout cas tout ça la pena digne de son nom tout ça la obsèque moko ekoki penza na kombo ya maman Shako. Tala biso nyonso to benge maman Shako. Donc azaki maman pona batu nyonso. Donc to lele na digne ya kombo ya maman. Tout ça bon maman nyonso ata zo disparaître mais to luka pena tikala exemple ya malamu obsèque moi munene po aza pena mutu munene. Nandimite même bagou place baali bala pena na estime na ye donc bolinga ba okape son bien
et y a sec na yo ça la bien. Et bon conseil ne repesa na association Pakosiko na ngambo ya papa na biso Masumu ATNC. Oui, non, ça tourne quand même. Naebi Pasiko te sur l'activité en sigle. Non, c'est-à-dire va s'organiser quand ça. Moi na tango jama tanga et l'axika qu'il faut se unir. Ba me ko sala ba moyen ko sala bango valeur. Mon temps ba Pasiko so ba sali makambo bien te et ça valeur na bango. Donc va s'organiser. Merci bien. En tant que musicien, tu es bien que va comédie va de la bande qu'on a bango na comédie. Un musicien va de la bande qu'on a bango na loyer. En tant que musicien, tu comment loyer pour na boire la maman. Mokolo na suka mokolo na mawaha. Mokolo na suka mokolo na somo okende théâtre théâtre kozala te okende répétition mama voilà donc toi baka kolengela ka yomoni na yoka goût ya koya na place matanga ke place à fête yomoni présence na ngeza merci beaucoup président merci beaucoup OK merci merci. Président Ibrator neto monyo na matanga ya mama Shako oyo se représenter ba artiste souvenir nini oyo ba bon moment nini yo garda pour na mama Shako ya théâtre na déjà na ba théâtre na bango ezaki na ba leçon à tirer na kati ba leçon de morale et ça ba biso bando pekse biso na théâtre te bando tina biso na dota théâtre pour ba leçon pena à tirer ezaki là dedans. Donc baza pa bateau baza ba icône ya monde de théâtre donc souvenir na zana encore yangwana et puis à garda beauté na extérieur na intérieur si les loboy même à disparaître mais tu ressentir que maman mon boy à kilo mutakei donc ozwa ki no seliwa na choc ni no yoka non ka passer de plus en plus to ko ça ba baoba et dans un monde artistique il y a théâtre to artistique ya côté musique de plus en plus ba baoba ba okende yangwana nazo tirer sonnette d'alarme pour na biso ba jeune so ezo simba makambo après bango to ça pena musala ndenge longo bani na ndenge ya professionnalisme na ndenge ya luka ba succès to bambongo te mais to tika enchaînement bango ba tikeli biso to tikela ngope batu voilà entre bino ba artiste et musicien na ba artiste et théâtre bozana ba relation nini parce que à ce que je sache ngana tanga na bozar biso bando biso l'art est relatif ce qui mutaza azana art mon nzoto et qui aza footballeur landele bien à moins camille baté au moins aza quoi faire ou bien cause à parolier donc art est à morote nzoto donc soit ceux qui toi net nga bona musicien mais azana art pe ya comédie na kati na si ba maso ba ata na musique nango mona moi nazala moi ba oseka yesho donc ça dit na moi partie comique mon na kati nzoto nanga donc voilà yango moni et ça sera biso kaka on a même pas joueur pour ça monde artistique donc tout dans moi libala mo boenzamba acha biso mais na kati ya ba artiste nyonso baye awa na monika ka artiste musicien za yo mto représenter ba artiste musicien c'est que yo lingaka mingi ba artiste comédien et oui baza parmi bato ba ça ba promotion un belé en musique baza parmi ko banda de ba sera ba père na biso fait sans souci ba accompagner la musique bon ba pesa pe succès na musique ezala ba musique ko ba pepe kale bando beta bando chango pe poids na ba partie na bango avec comédie na ba son ba fond sonore na bango au moins na ba tira pe musique et illustrer moi biloko même ba takinga bando beta pe moi musique donc voilà donc ezala ngo normal donc mon ngo ka kinga na représenter partie musicale ezate que na danger mais na ye na za moko na bango déjà bo englobango kaka bo englobango ke ba artiste pe ba yaki merci beaucoup les affaires de pour la Kazangi pour ça peut condamner tout ça il faut bien beaucoup ba yebi pena ba chaque ba ina ba chaque ba ina ai ba violence ba c'est Matika Songo TV chaîne ya Nguya Matika Songo TV Matika Songo
Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Eh, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Mati Kasongo. On a bato aketo belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Mati Kasongo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Mati Kasongo. Is good bakoyanga noa e ba jaloux Mati Kasongo. Zongi se lengi na internet.